lo ezo uta likolo présidente ba chroniqueuse nyonso. Voilà. En tout cas, Gusta la Rose a le bi a oe banena rose partagé mais ba le bi pe ba émission ne comme ça bino ba moins sérieuse ba ndumba maman zora bata la moi sa pembe boye azara propre ndenga sala ka émission na e msusu abi a s'exposaka otika nzoto nyonso po obipe mibali ya batu surtout ba homme mari ba papa wana poto wana tonka omona nzoto nazo kweya mbala moko ale la Rose a code ya mwana mo dese kweyi moi 3 c'est quoi on sait qui solo to zelo kuta non ezala ka pona ba mama ba changer voilà bozala bien na bibali na bino yona bisa ba mama o pena ko ayebi ke la Rosa beaucoup so pe numéro na nga bo se contacter donc obengi nga la Rosa na moni place o pena mobali la nga zo simba tena sani nazaka pona bino. Vous êtes dans l'émission News de Kin sur Libanga TV avec moi Betty Massengou. Tout le plaisir est pour moi de vous servir. Vous le savez bien que News de Kin reçoit tout le monde. Et News de Kin, une émission socio-culturelle en tant qu'animatrice culturelle, hein? Animatrice formée à l'INA. Moi, Betty Massengou, la Queen Mada, hein? Donc la femme du patron. Je suis là au Mastananga Charles Nakati à Tanzanie. Il y a Zobenganga Lobby, Boss Wife. Donc, Boss Lady. Donc, merci beaucoup à vous. Je suis là. Ladies and gentlemen, salutations spéciales à vous. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je vous dis bonjour, bonsoir, hein, et bienvenue dans cette émission. Salutations à la joie Amado Pichuna, l'hymne national, Maboko Bank, Nakata France. Des gros bisous à la sœur Julie Bindele TV. Babitan vous s'abonner à Libanga TV, vous s'abonner à Bindele TV. Il y a sœur Julie, hein, Nakatia Suisse. Et c'est comme on a Zada Mayalou. Ah, donc, salutations à vous. Et de gros bisous à Yann Noël Kikiani, papa na Victoria, Noëlla, monté ma maman Titi Kikiani na Kati à Londres. De gros bisous aussi à Champion Kaimbe, Norabana na Kenya, Blaise Kava Chalère. Salutations vraiment à vous tous. Maman Kati Bakisa, ma maman chérie, des gros bisous à vous. Merci en tout cas pour vos souhaits, pour vos vidéos, vos messages, vos cadeaux. Le jour de mon anniversaire, le 27 mai 2020. En tout cas, j'étais vraiment heureuse, hein, si je peux le dire ainsi. Je vraiment très très contente. La fête continue. Numéro Isarana, cadeau au bien makasi. Voilà, je reçois pour vous Gusta la Rose à maman Zouara, moi ça pembe. Et donc, le capitaine de l'équipe, Mingi Mikolo, commis au bâtiment si on va baptiser. Moi, les Aranga. Présidente, il y a ba chroniqueuse, tout internet, il y a ba sans tabou, hein, pour ba colonel ba commis, ba général ba commis. C'est quoi, il y a comme un an. Donc, tu peux c'est présidente. Gusta la Rose à maman Zouara, bonjour. Bonjour. Bonne santé. Mada. Santé en normal, par la grâce de Dieu. Oui. Voilà, boni musala, mikolo, bafan no baleli moi trop babi confinement qui me si Gusta la Rose à émission ton ndengeni. Bafan nangai donc des bazana bazala calme. Oui.
ndenge eza no makambo na merci non na Queen Mada pour abaptiser nga na présidente donc na komi présidente ya bato tout ba chroniqueuse tout voilà ngande na okunza ya ono yebisa bango bokeba ba loi so euti likolo mibeko so ekwei présidente a lobby la Rose a lobby faut que tout ça keba so ça dit sans tabou bien te ba bengani yo voilà la présidente ngai yo voilà makambo et puis ça souhaite la Rose ba fan bazo landa biso obandi musala olelote obandi ngo kala surtout na Canal Future One d'abord félicitations merci d'abord pour la fidélité hein eza nini kara banda toyeba mama zwaka ba journaliste msuku ba ya avant yo ba longwa ba msusu ba yape ba kuta yo ba keyo kaka na Canal Future One et puis na Libanga TV en même temps pour en Africa promo de 143 par papa Dave Mubama l'ingénieur et papa de Just Davlin ezana onini bon na lingande bino na benga bino ba parents nanga voilà pour boza social na ebité vraiment soki na bina longwa pa na bino ya lokwa mwana asenga bomengo pa ba parents alobi ke non na keina lukanga moko voilà kuna ke simvite la femme prodigue ouais la femme béni yo boyo bima na lokwa la femme prodigue donc Queen Mada na ebisi obenganga enfant béni voilà donc enfant moko donc nazana ba bonheur ebele pour la vidéo vraiment en tout cas. Merci beaucoup. Mais ils ont la bande de conso balangi peut-être annonce na yo ndo sali Gusta la Rosa TV. Musu balu betima sengu Gusta la Rosa longwe à sa l'échelle na ye ezanini est-ce que papa Dave Mubama l'ingénieur a longoli Gusta ba beba ni na Queen Mada betima sengu to nini yango na lingaki to yamba on émission o éclairci ba fan o baza ebele en ce net moment bazo landa biso na Libanga TV une émission na News de Kin mais ka pe ko yebisa bango ezandengi ba fan nanga soki na umile pa na bango ezande ba futinga malamu eza cadeau Queen Mada na papa ingénieur mon boss Lubama ndi basaleli ngai chaîne donc na bete bon pena ba maboko ebele vraiment chaîne nangeza Gusta la Rosa TV voilà ba fan nangelo no senga bino vraiment o bolinganga na ebike bolinganga bo s'abonner na Gusta la Rosa TV botika chaîne na bino ta Africa Promo TV Libanga TV. Donc, nous sommes na chaîne nandoleka. Bo savo boni massivement, pardon. Donc, jamais. Et loko yo na vanda ki on de footingai. OK. Et footingai donc bo fungole lingai vraiment motema. Voilà. Na ebité nil par ailleurs. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Gusta la Rosa pour na ko éclairci ba fan l'ingénieur Dave Mubama lobi maman Zoraza mwana na ye o ya bandi na tanga pasi na tanga bisengo donc na mbule beta moye bima na banzala na ba likemba tout boye binde zalara musala na biso oyo donc ça vraiment na persévérance te o kokate ne belé baya ba kokate ba kenda mais tellement la Rosa persévérance cadeau na ya ngona l'ingénieur Mubama pesi chaîne na ye Gusta la Rosa TV pour s'abonner pour soutenir musala na ye tellement ça reconnaissante et puis ça vraiment moto yo to comment qui déjà famille et puis tout ça famille toujours mais la Rosa bamba to belé baya au mona bandi musala oyo net ba master na belé bobanda na bango lelo mingi babima na porte tende lokwa yo so bima na porte mingi ba kena na babima na fenêtre to lo net ba l'enfant rebelle bana baza ba rebelle ba sali rébellion na papa wala kisi bango musala na maman wala kisa bango musala betima c'est mais tout le monde yo reconnaissance soana toujours lelo Gusta la Rosa TV comment vous allez faire Obando c'est partagé comment Gusta la Rosa TV Africa Promo TV 243 Canal Future One Libanga TV comment ça va se passer bon quand on dit na webisa mère ngai naza soda au comprendre soda soit ketumba akinda na mamuni nyoso et age muke bwando muna non partageons on peut bien des gars pour ba chaîne na nyoso na tengeli bino ya famille voilà faut boyeba ils a vraiment famille bo soutenir donc Gusta la Rosa TV pe na ebisa bino numéro ezaka na sekande batiaka wa ozana moi besoin chambo na Airtel Money pour na site wana et ça la bien penza o pa ozana besoin pe otinda bana kingdom monde entier balinga la Rosa hein la présidente
ke balo ezouta likolo présidente ba chroniqueuse nyonso. Voilà. En tout cas, Gusta la Rose a le bi a oé banena aussi partagé mais ba le bi pe ba émission ne comme ça bino ba moins sérieuse ba ndumba maman zo rabata la moi ça pembe boé azara propre ndenga sala ka émission na e msusu abi asexposaka otika nzoto nyonso po obipe mibali ya batu surtout ba homme mari ba papa wana poto wana ton ka omo na nzoto nazo kweya mbala moko ale la Rose a code ya mwana moi DC kwei moi 3 c'est kwei oseki solo to lokuta non omoni musala o tozabandumba ti ma beti yo yebi ezara boulot o comprendre nde to sala batu ba s'abonner et apona ni na publicité chaîne na biso moko ebele ba mona lokwa to ba pit non to ba responsable to yebi ko raisonner donc ezaki ndumba ti so na propre batu ba apprécier ngai donc on a permis la couille de madaz ça la rending à télémi donc tolo banati vous comprenez donc faut aux propre monde aux ana ba fan ils a raté que on a zo ami bala batu nga benga bon ba fan voilà basa mabala na bon so baza kuna ba kanisa na ndinga mabete ya boulot voilà na sans wana mais au depuis ça na émission na yo est-ce que zo pe temps ya ko comprendre ba fan na yo nini o bango balingaka mingi o pesa bango. Oui, nous avons temps parce que ebele pe bande ko réclamer. Non la Rose mikolo zo te za stratégie. So moni basala ba bilo mo bo ba landa la Rose. Bo mona bino mon émission Mama Lobaki. Émission na ABC bino lelo ti lobby. Émission na mutole kangwati. Babi balelisa yo ne lokwana. Mama Lobaki zo ke di bala. Kolala ka boye telala ka boye olongo yebisa bangoni balelisa ngate ba pesa ngande base muto asala ya publier ngo donc succès mata makasi la Rose ba maman elonga na yebisa bino na linga bino ya trop bomuna bino mo ba conseil un mo ya des fois be mission na salaka ezalaka pona ba maman ba changer bozala bien na mibali na bino yona yebisa ba maman o pena ko ayebi ke la Rose beaucoup de numéro nanga bo se contacter donc obengi nga la Rose na moni place o pena mobali nanga zo simba tena sani nazaka pona bino ba mama pe ba benga yo toka ba papa po nga na zo mo ba message ba tumo ba komena nga ba lobi Gusta la Rose ka mibali na mibali ba kokobe so tena téléphone na sur 10 000 personnes et Rose a time so tena 9990 donc to ba sur 100 personnes ozana 99 personnes mibali. Est-ce que c'est vrai? Voilà, maman Zouaka, nous sommes arrivés à la fin. Un dernier message. Et puis quelques salutations, numéro contact,